Musiciens congolais, botika teti, pour les King Fally Ipupa à refaire souffrir bino. Ce qui botie teti, to batumboli. Pour d'abord comprendre ce qui n'est pas banini, bolandanga, mais d'abord kebi. Tango bozo landanga pe, bo bude te. Makamba ko bude awezate. Landanga, yoka, vanda, kanisa. D'accord? Ok. Bolandanga. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ba musiciens congolais, la plupart, nyonso te mais la plupart ebele penza, botia tetite, le King Fally Ipupa asali système moko ya ko neutraliser n'importe quel moto. Nalandaki ye awa ye moko alobia azoloba devant ba bataillon na ye ya bato batie bino panzi likolo ke bokokolobela na bino bato nyonso kaka nde kokosa eza mabe poani alobi bongo mpo bai bino boyeba deja ke ye te moto aotia bino kati matie bino kati oui na communication kaka na bato bomoni wana nazoloba kaka te ke oyo oza adversaire ne musicalement te do yakangi bato oyo bazokommunike makasi ntango balobaka communication ou bien journalisme ezali quatrième pouvoir donc bino botalaka directement ndako wana RTNC na niveau national c'est normal botala RTNC botala Mami Ilela donc na kati ya mboka kwa alors bamusicien bazalaka national kaka te baza international sikoyo na niveau international na communautaire ya bazairwa bacongolais bangolais oyo baza libanda donc communication eza RTNC te pouvoir eza nde na média oyo aligne média ligne mpe ezali baoyo bato balingi kolanda alors bato balingi kolanda oyo bamusicien boza na bango besoin bato balingi kobina musique bato to balinga yango do ntango bato le King Fally Ipupa bakangi oyo bakangi bino kati balandaka bango na génération oyo elingi kobina na bato balingi kobima na bato balingi balata na bato bazoluka bisika kokende mpona kosepela alors eza kati mobimba oyo Fally akangi bino
ata lobi na batu na ye ke bokoko lobela batu tu po baza batu na ye bakomi ya ye officiellement baza na ba visa 4 ans ya 2 ans ya 5 ans donc moto moko ta kolinga sala achange modele asalaka po aza na visa deja eza neti aza engagé na victime mpe fali sayebi bango na bakombo aza na bakombo bato tu oyo bazwi visa d'après nga nazomona aza capable asuka wana te kala te tokomona ba Naomi Midon na Angola ba précieux soki ba de la presse bafika ko ya Angola bakotelaka ye bango mpe visa 5 ans donc akangi mpenza bamusicien Congo kati bamusicien Congo ya Zaïre bokoko konte na bajournaliste mosusu banani Mark Tabu Saint-Marc bokoko konte na Adi Londole bokoko konte na Papa Rox bokoko konte na Adoyuwe bokoko konte na Noli Tambule Sage Jazz Kavulu bato wana tu boko konte basalaka bémission chaque jour te balandaka bango chaque jour te me ba oyo ya fali balandaka bango chaque jour balandaka bango na Facebook balandaka bango na TikTok siko ba oyo balandaka bakabolaka bango lisusu me okokotano mpe na TikTok omoni moto akaboli Adoyuwe te Adoyuwe bazokabole kuna na B1 meme B1 soki atie makambo ne na YouTube to na TikTok akotia Adoyuwe te donc le king azokontrole mpenza media ata yo bazolobelo panda inane kaka yo na ya mami ilela to na mami ilela 0 akangi mpenza kokanga donc soki edi badiata na mwasi neni Nana Boduka soki bazalaka mpenza badirecteur ya marketing en tout cas bazo mérité médaille Oscar bazo mérité Oscar ya meilleur badirecteur ya marketing ya pour le moment po soki mpenza bango mutu bakangi bato wana bango mutu batindiki bato wana baya pa ya fali to balobi na fali baza nécessaire en tout cas edi badiata fo bamatie grade bamatie salaire mpe bapese Oscar baoyo bapesaka baacteur ya filme donc bamusicien congolais boza mpenza na problème natalaki Malika Mania alobaki awa na orchestre afe regola banéglige Fivette Mayemba te alobi ke batiaki bayembaki nzembo babwakaki kaka leketsu bakipaki Fivette Mayemba te nsima nango bazongi batie Fivette Mayemba alors fe regola longola directeur ya marketing no soki azali mpo leketsu ye moko mpo atia puwa na Kongo liziba azwi Fivette Mayemba partenaire mpo amoni Fivette Mayemba azali elema bongo siko Fivette Mayemba ngo abanda kolobela bino bato ya liboso bamusicien oyo ye mpenza lobela banda simba micro bopekisa ye mazonga lisusu bozobwaki pourquoi entre ta bino kaka bato afere
Lili Mbouyi, Boboaka Kete, Lili Mbouyi, la madre, depuis Angola, Tina Grèce. Mais pourquoi Boboaka Fivette? Na kati ya Kinshasa, bazo yokaye 100 mégas. Po basala ka émission na balabala, bato batondi, ba taxi bisezoleka. Donc, après ça, spectacle, na Congo liziba pe, bato bazoyoka. Et puis, zoleka siko na internet. Et so kota pe na TikTok. Pourquoi vous négligez? Entre-temps, si bakangi bino nyonso, kati. Bozwango na masekite. Na ba oyo baza adversaire ya lekingi te, bakangi bino pe kati. Totala neti Félix Wazekwa. Félix Wazekwa abete stade de martyr Biaka. Alors, Félix Wazekwa, botala bien, boyoka banzembo ne nyonso, botala groupe na ye, botala na ba création. Est-ce que Félix Wazekwa abeti musique mabe te, chorégraphie mabe te, makambo to abeti yango très bien, eleki même tango abandaki, tango azako dondo. Mais pourquoi Félix Wazekwa abeti Biaka? Pourquoi Félix Wazekwa bazotia epenza kate? Parce que muta liboso, parmi bato liboso, openza ba ignoraki media ligne Félix Wazekwa zana kati. Bato liboso o babangisaki bato media ligne Ghana bino tokosuka mabe eza Félix Wazekwa. Bato liboso baloba balingaka bato bakeloba ba n'importe quoi te po ba mikonzi batalaka eza Félix Wazekwa. Mais siko Félix Wazekwa musique netango abetaka en hôtel du fleuve terre bakota ba mikonzi te. Ata tie tike $1000 so bakoti ba mikonzi. Et silia na inane bakota nombre bongo te. Musique ne pe okende bongo te. Bongo pe bandokota bongo te. Bongo ekotaka na tike 30 euros, 50 euros, 100 euros. Bongo ekotaka bongo. Ata ba Beyoncé babetaka bongo. Ba millionnaire Beyoncé. Beyoncé ayaka en Autriche. Tous les musiciens américains. Ceux qui n'ont qu'une arène na biso en Autriche. Po biso beto na arena wa. Kaka siko so dake na komona na arena na biso. Ba musicien tout. Ba Nicki Minaj bakoya kobeta. Ba tout oyo baka na Amérique baso redie bakobeta na arena na biso. Combat catch oyo bomonaka na télévision. Oyo ebundaka na États-Unis. Ba video wana mingi botalaka mosu eza États-Unis te. Biso na arena na biso ape bakangaka yango pendant 2 semaines ou bien 3 semaines. Combat catch kana combat catch. Ba image wana ba filmer ba tirer bino na télévision. Bokanisa te ezalaka na États-Unis bazo changer ba sali te. Na arena na biso wa catch wana catch wa américain ebundaka en Autriche. Pour vous comprendre. Donc, ezali kama communication. Donc, Wazekwa eloko ekanga eza communication. Po Wazekwa ndenga zawana ye les seules communications kwa autorisé balobi evre ya sali komba nzembu balobi likamora bien pe ava baloba fo batalaka bien soki bayebi te batuna ye.
alors wana ya communication te. Mais le king yepe azalaki contre malakisaki yango te. Donc ndenge na lobi ba directeur ne ya marketing mutu balakisi ye. Pe mutu akolisi bango ide wana ezali Karine Mokonzi na Baron. Pe mutu asali publicité ya makasi pona le king eza Karine Mokonzi mutu abandaki na matumboli. Pona batoyo ya tumbola atumbola mingi le king. Siko lokola tumbola mingi le king, batu balanda mingi pe le king. Pe le king azosala pe musique oyo deja na libanda basepelaka na ye neti na Côte d'Ivoire bazala posa ba musique ya bakongolais. Alors le king azalaka kuna asali pe musique ya kitoko aperfectionne pe beauté na ye do biloko wana tu ezojoué. Donc communication mutuelle très important. Tangu réseaux sociaux na eza te ndenge eza sikobo oui wazekwa azalaki communiquer akendaki poneti awa ngana Autriche pona yeba wazekwa azalaka musicien na yebango epai ba Camerounais na banoko banzembo na ye me ngana banoko anza banzembo ya Kofi. Siko mokolo mosusu tozali na ba Camerounais ebele na ndako ya ba Camerounais pe banzembo ezobeta tozobina natala bango na bango bakomo discuter c'est qui baloba monsieur Kofi moko azoloba wazekwa. Siko loko anga moko muna alaki wana bango na bango ba Camerounais. Siko moko arapela lui ah yene mutako kata likambo. Siko babenga babitala tozo discuter loba na bango siko onzemba nani surtout oyo abanda koloba wazekwa ye penza mutu alobelinga po ye pe master nanga alobi loba na bango nazobisa bango ke oyo wazekwa bazoloba nanga Kofi wana nga mpe nakoki komba wazeka liboso nalobi abeta su nzemba ngo tozongela na biso bango eza Kofi bango tu balobi omoni eya Kofi camarade nanga kamwe sima mikolo nalobi tika na vérifier so wazekwa azala bel et bien wazekwa azalaka ntango na mekoka nzembo boye effectivement ya wazekwa. Alors bandeko place wana na vandaki na comprendre ke musicien moko abima wazekwa na epe kosomba CD na ye petite moko pa sénégalaise asali boutique na epe aningo teka pe musique tosololi mpe makambo ya musique me wana totika. Alors communication wana ekendaki ndenge nini batelevizio Cameroun ezwi na télévision Congo mais sikoyo communication ekendeke bongo te siko communication ezokende mingi internet. Alors boyebisa ngai bamusicien boni bali na place na internet ata bacreye bapage na bango moko bapage na bango teke mutu ya intéressant te ata ozana na 1000 abonnés ata 1 million d'abonnés botuna bato bazolanda ngai awa ata bino bozolanda nga bosabona te na bapage ya bamusicien congolais bosabona no semaine oyo botali nini kuna rien semaine wana kuna botali nini rien soki elekeli otali kaka likolo lekisi ozoluka otala
Karine Mokonzi la baronne lelo asalini. Donc eza bongo eza réalité. Donc oyo ekointeresse ya Karine ekointeresse ya mpire ya Karine Mokonzi po ye akokommunike na mabe na malamu akokommunike apeso kanda peso esengo akokommunike yo sikoyo a partir ya Karine Mokonzi fimbu oyo abeta bango batalaka mpe situation ya Wata mpo soki Wata mpe bakabwana na Karine Mokonzi te Wata ninga ozala na position aza te me Wata mpe atya te tia alobi ngamu na bando yemba banda kala ya kofula nga na nini nga nde munafuli ye me eza normal atya te tia tembe mpo azomona ngo je me eza je te eza réseaux sociaux botala bien bamikonzi to Congo na bato ya mbongo ata ya Afrique bakoti na bafacebook batweet après même bamikonzi ya pays développé bakotaki avant baeuropéen bakotaki avant na tweet na Facebook me baafricain ya bamikonzi balider bakotaki na retard bamoni babanda kobenga ngo nini biloko bana mike do retard wana nde eya makambo Willy Musheni akota muta liboso na réseaux sociaux tangu bazofinga tous les bachroniqueurs Willy Musheni na bebe abotami lelo akoko prononcer komba Willy Musheni na facilité bakozwa difficulté au prononcer komba mosusu pendant 15 ans po Willy Musheni ata bazoyembe su na banzembo te Willy Musheni kombo evanda ndenge moko na bamusicien okombo evanda musicien ayemba ye te Willy Musheni avandi libela bakombo wana evanda banegligeaki communication te donc nakanisa baza bato moko banegligeaka bato te bon neti Willy Musheni na ndimi te ali anegligeaka bato bien sûr akozala mpo na bato nyonso te na mena ndimi te mama Olive soki ye ere moko batielaka mobali na ye mai na 20 eza mpo na mama Olive mpo na nini bien sûr nani makambo ya sala mais communication mobali ne mpe bakomunika ya tro na réseaux sociaux mais mabe na mabe malamu kutu eza te nayebi te soki bato bakomunika malamu bali apart Papi Tamba mpo na réseaux sociaux o mpenza nga nayebi banda réseaux sociaux ebanda ti mokola lelo Papi Tamba kaka ye kaka moto azomérite badopte mpenza akomi mwana ya famille Kabila le père to Kabila le fils Papi Tamba nde ye mpenza apase vie na ye tu banda kaka bakabila baya ye nde moto akomunika na poto koleka même parti ya PPRD yango moko donc réseaux sociaux yango bamusicien bino nazoloba na bino bato ya tembe communication bakangi bino catch na lekingi fali popa bolela pa ya nani bolela pa ya nani
bolela pa ya nani soki ye penza ye wana kokutana batu na ya memi na poto alobi na bango ke bokokolobela na bino batu nyonso il s'agit ka bolobaka vérité lokuta te alobi yango stratégiquement mpo si bakangami mpa na ye soki alobaki yango avant ntango nde nazweli bango bavisa te asali communication eleki bakaboli yango na internet wana elingo wala mpenza asali yango mpo na bino nyonso me wana ezaka stratégie na ye epe nga mpe na félicité ya eza mpe kaka stratégie ya bien mabosana te directeur ya marketing ne soki ezalaka mpenza edi badiat na nana boduka wana amatisa bango salaire na grade ou bien tie extra directeur national soki de marketing atikela directeur ya marketing ya pamba badadi mula dadi mula omoni ye directeur ya marketing esukaka na badiplome wana te bapapie wana te ebimi na ekole te directrice ya marketing ezalaki Karine Mokonzi na baron me bamusicien awa mpe natangi komba Karine Mokonzi la baron balebele ye wana nde azali fongola ye nde akokofungola bisika bakangi bino na lekingi mais bon Karine yango mpe azosala garde midi cela veut dire akomi cher selon ngai ya selon ye te ye na baide na ye te mais selon ngai Karine kaka moto akofungola bino porte wana siko bolanda nga bien Karine yango azaka na poto Karine yango aza mama bana mibale Karine yango aza toujours mama réseaux sociaux puissance bazosala garde midi d'après yo soko ye Karine afungolo porte bakadena o bakangi bino na lekingi bokanisi nini ofutele voyage opese promesse okabele loko osangisani nzoto te ta mosusu mpe kuti bokutana par hasard konte ya banki nde muteya wana ke bakutaka otya osola na biro na manager soki kutu mutu oyo abimisa Jael Show aza kuna batie premier soldat maréchal kuna n'ekipa de King Fally Ipupa ye mutu nanda boduka lobi yoza mwana do aleki bakisi njoro bamanike tu yaza mwana yango apesaki bakado tu sikoyo Jael Show kaka oyo bozomona wana makambo mosusu ya ye foleka pa ya manager producteur Gauthier Mascotte les Nix soki les news soki les Nix soki Nix production foleka kuna nzembo le King Fally Ipupa bimisi pona ba royaume mbota ba royaume eza pa Gauthier Mascotte bongo te bozomona mutukuto Karine abimisi makambo nde mosusu foleka pa manager pa producteur siko Karine Mokonzi ye moko akoengage manager donc ekoma likambo so avosala oleki pa ya Armand Mokonzi soko oza na Kinshasa soko oza na Lubumbashi oleki pa ya Tania Mokonzi soko oza na Paris oleki pa Guy Mokonzi to oleki pa
paya o mosusu bamokonzi bazali awa bamanager obi oleki mpe pa mama Charlotte mpona basali banzembo ya religion chrétienne akokozala na 5 manager yango bino bamusicien congolais bakangi bino kati ya kosakana te na le King Fally Ipupa promotion na ye surtout awa beti triple arena bongo soki abetelaki bino kwa triple arena elinga kozala ndenge soki akobeta na arena ya Autriche si nalobi na bino arena Autriche po ta boninga bofilme yango na libanda boninga bomona bafoto baniki Minaj bakoya kobeta ndenge bomoni ya Paris Maître Gims akobeta bocomprendre bomoni no ntango le King azosilisa mbala mo batie Maître Gims ndenge mpe awa boninga bomona po awa na Autriche bakongole bakokosala plein bazali numéro 1 akokosala plein awa na Autriche oyo nga na yebi osi bameka eza Awilo Longomba aza na ntina bimisa banzembo asika te banzembo kaka ya kala akokosala plein soki abeti arena Fally Ipupa nano ayawa te aya na konti ya Koffi Olomide me bango to na Koffi Olomide babeta na sali moko ya bien ya bamvwandu me sali wana eza ya théâtre bato bamesana kokende kuna bakotaka théâtre donc eza neti bathéâtre opéra oya biso de ce photo moko etiami wana bakokanisaka théâtre en plus publicité esalamaki dans 2 semaines donc piaka mais Koffi Olomide azwaki mbongo Soleil azwaki bilamba oyo atikala kozwa te na vie na ye mpo nga papa robomu napesa ye Soleil wanga alors sikoyo epuis bilamba sika balata te s'il vous plaît nauta kosomba yango mpe na Italie kaka 2 jours avant tout d'abord ezalaki na kati ya voiture ekomaki même pas ndako valise yango valise mobimba napesa Soleil wanga bokotuna aza na paris jika mpe azwa drumer mpe azwa nazwani kaka soki jaquette so eloni ya cuir alors sikoyo soki le King Fally Ipupa yawa akosala plein parce que Fally basi bayeba miziki ne bato ebele le grand mopao mpe akosala plein na arena awa soki aye Félix Wazekwa oka bomoni asali mpiaka soki aye awa akosala plein lolenge moko na Koffi me mutu akobeta plein koleka tu ezaka 2 personnes wana Awilo Longomba na première position deuxième position Fally Ipupa parce que Awilo Longomba awa saya chaque fois soki aye plein mpe bayebi Awilo Longomba mpe moto to atekaka ba CD ba DVD ntango babanda koteka awa donc soki otie ba DVD ba CD ya Awilo Longomba donc ekosila na quelques jours ata moto awuti mboka sika na Nigeria akosomba Awilo Longomba ata awuti na Côte d'Ivoire na suka akosomba Awilo Longomba de bongo donc eza na bapays eza na ba arena Wazekwa bel et bien akosala plein akosala plein mpo na communication lelo te ya kala donc akobeta mpe miziki ya kala soki abeti ya lelo
bakoyeba te eza ye batiki ye ya lelo akobeta yango nde na Paris kuna so bakongole bakoti ebele me na botriche awa wazek basoko aye akobeta ya kala akobakisa ne ya sika me ya kala nde champion oyo yango bayebeli ye ya sika communication comité basombi mpe te mpo ava basomba fo batekela bango fo baluka balanda mpe na internet me na internet tokomona makambo ebele bakolanda bainfluenceuse na bango sikoyo so bani bayiba makambo mosusu na de bouche à l'oreille ya bakongolais mpe influenceuse na bango balandaka bayebi donc le king fali akangi kati moto akofungula bakati wana eza mibale te misato te kaka moko Karine Mokonzi la baronne soki mpe bolingi akanga le king fali pupa kati ekozala difficile makokanga ye Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.